Sous le patronage honorable Mantone Moussilwei élu, il y a circonscription, il y a Selemba au tournoi de l'unité. Et c'est clôturé qui, week-end et l'équipe finale, Monen et Betama qui 2-0 en faveur. Il y a quartier Kondo à détail. Ah oui, 2-0 en faveur. Il y a quartier Condé au détriment. Il y a quartier Ngobila. Des scores et sanctionnés qui week-end et l'équipe na terrain à Snell. Grande finale, il y a tournoi inter-quartier. Il y a commune, il y a Selembao. Dénommé tournoi de la paix et de l'unité. Organisé na élu, il y a Kinshasa. Plus précisément, il y a circonscription, il y a Selembao. Honorable Maontwene Moussilwei, communément appelé Soso Yamboka. Matembele ya Simandaku eratakate Moïse Yabana Selembao. Botika na yebisa bino ke finale ya tournoi oyo regroupant les 24 quartiers ya commune ya Selembao et ezalaki marqué na ambiance moko ya kosakana te avec un pacte paix idéologie. Pona au cadre, il y a ACP, parti cher, il y a sénateur Jantiningo Bilambaka, honorable Maontwene Moussilwei, tournoi Oyo dénommé tournoi de la paix et de l'unité, et Zali ko marqué nouveau départ, non seulement pour la jeunesse, il y a Selembao, car si peu pour la image, il y a Sika, peu développement, il y a commune, il y a Selembao. Oui, la qualité de la député provincial est liée à la commune de Selembao. Na lansaki tournoi moko de pays inter-quartier ya Selembao pour la vacances, dans les vacances, pour aider les jeunes gens, les gens qui ba diversité ba kota ba trouble te na corona te na susipe ya kota kimia na tous les quartiers ko sangisa bango parce que nos habitudes sont habitants c'est les bao et tout monde a dit que kotika bango bazala disperser et ko profiter na bisoté et tout ça qui mo kanisi ya ko sangisa bango na moyen ya tournoi au début inter quartier ya Selembao et tout ça c'est pour aller parce que les a final les gars ba suka ile nyonso et tout comme ça fait ça pour de moni makabeke bien et kimia eza makabeke malamu donc le meilleur a gagné ça ngolo na ye tout est grâce et ni ko no bateke ya za la beti bien ko lika momusu mais eza kaka voici les za kaka et eza mbala suka te et j'ai bandeli to ko kenango eza première édition to kenango aboy prochainement va tenter une chance pour gagner à gagner vraiment to sengi na Selembao mobimba va continuer à faire biso confiance et ça n'a pas battu nzambe ataki biso to za ba artisan ya kimia pour na Selembao bile mono yango to bandi ko sala déjà to sala ka pe to continuer ko sala pour que Selembao mobimba za na kimia partout bon objectif na ga eza envoi à atteindre eza en cours na ko confirmer que mais déjà bilembo ezeta lisama depuis un certain temps en tout cas na mona te et ba frontière ezala qui entre ba différents quartiers que moto akolonga la quartier ta na quartier mama depuis te bali tournoi mama nécessaire. Après coup de sifflet final sanctionnant fin ya rencontre, ba participants bazanga kite ko féliciter pe ko remercier o ya bango molobeli honorable Maontwene Moussilwei Moïse Yabana Selembao Soso ya mboka matembele ya Simandaku iratakate po na initiative oyo. Sangoza makasi merci na honorable na biso ya kalisaki. Tournoi oyo po na ba commune na Selembao, c'est moi bien. Merci à ba c'est au Tibet 2028 et ba lima pour merci pour la victoire Lilo et pour la coupe de cette par rapport au match à Lilo, Zaki qui est le meilleur gagnant. Pour l'équipe, malgré que les joueurs de l'époque qui ont côté la bicho, la surprise à Makasi Nenge, le banais qui vient sur l'équipe, qui comme la Souka. Après ça, c'est une nation de l'Europe, la bicho aussi. Ce qui m'a dit, c'est que aussi c'est les assurances bien pour la bicho de la gêne. C'est vraiment en Europe, la bicho de la cérémonie et c'est clôturaki na remise ya ba médaille pe trophée na gagnant sans oublier enveloppe ya kilo pour na kosepelisa bango.
ndenge kaka alakaki lors ya lancement ya tournoi oyo, honorable Maotwene Musilwei aremetaki enveloppe na ba participants nyonso ya tournoi, c'est-à-dire que l'équipe nyonso oyo ebetaki les 24 quartiers au gagné te bazalaki na droit ya enveloppe na bango. Tala vieux jaloux vieux kengidila o mesana koya ko distraire population ya Selemba utangu ya campagne électorale o pesaka bango ba discours pe ba cadeau ya lukuta banoko boyebela déjà pour population ya Selembao ici etimbeli bino Selembao eza mabele ya honorable Maotwene Musilwei erataka te. Rendez-vous na 2028. Hey, yo oui.